Mbote na bino nyonso bolingaka chaîne na biso ya famille Bota News TV tope bino ba oyo bolandaka biso vraiment na kati ya chaîne na biso. En tout cas na pesi bino mbote partout vous êtes dans le monde entier. Mbote vraiment euti pa ya moko wa bino na de jamba oyo alingaka bino o vraiment ayaka na mission op asepelisa bino tope asepelisa bino te vraiment ezaka ça dépend ya motu na motu parce que ndeto yaka boyeza na ba o balingaka biso eza pe na ba o balingaka biso te par rapport ya ba analyse na biso pour peut-être par rapport ya ba ngambu to pe ya ba position na biso toza nango eza pe na mingi oyo basepelaka na biso te vraiment biso tosepelaka na bino po eza mosala na biso toyaka koloba o esengeli toloba toyaka koloba bandeko nanga vraiment merci beaucoup na bino nyonso botiraka attention na bino epa na biso vraiment nzambe alola apambola bino amona bino. Merci beaucoup à tous les familles Bota Mobimba partout vous êtes. En tout cas, on a fait mbote. Merci beaucoup la yemoko balobi Mama Belvi Kandi, la patronne Poutine de l'écriture. Mama Koma, vraiment. Merci beaucoup. Bambote nayo ici kapi ozwami. Voilà la famille. Todo senga na biso to consommer film na biso kan le tolobaka. En tout cas, film na biso vraiment na kata Belvi TV. Toza na film ya Sika, toi na film ya Sika ou vraiment total qui 4e partie bande kolanga. Et là, j'espère que tu as la 5e partie. Vraiment, tout le temps, il y a un film, un film, moi qui toko ba leçon. Et ça, na kati ebele. Vraiment, tu allez découvrir malembe, ngana bino. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. En tout cas, tout quand on a film, vraiment, et que ça la bien, kakande na lobaka. Et la meilleure façon, il y a qu'à soutenir Belvi Kandi, la patronne. Voilà. On a vraiment, ils ont qui introduction, absolument, na boy kokende moulaï, na introduction, na biso vraiment tout pe na ba film na biso parce que na yebi que tozo landango na bokebi, to eno rapide, il y a ko beta masolo o tozo ko beta lelo yo, o ezali concernant notre frère o to bing na kombo ya décor ilonga. Tobengi vraiment, j'espère que tout le monde qui m'a cambo sur les réseaux sociaux, tout le monde qui décor avant qui nae si bitmaka tout le monde qui a combat décor et bimina réseaux sociaux. La famille, oyebi moko ça énerve vraiment ça énerve pour ma camto comme ko mona donc ko va noka na ndako bo va noka be pon osutu ki ka be kuna déjà ba hindi selio yo moko zoyeba na otena likambo autant mususu oyebi pe mutu na makolo te bandiko na ngai okomona ka miniature ke mati en tout cas réseaux sociaux et ma bé vraiment réseaux sociaux et pena ma bé pona batu mususu vraiment et puis si bon ba vertige et puis si bon so pendeni ki peleke c'est so pe to benga ngwe ezoyeba na ti donc vraiment ma bé la famille. Alors la famille histoire à décor kakande na zuluba histoire à décor vraiment et yaki na réseaux sociaux. Pourquoi histoire à décor et na réseaux sociaux à travers Laetitia Mwamba. J'espère que bomona kinga na sala ki émission moko a concernant décor Laetitia Mwamba nde balobaki que décor a wuchiko pardon Laetitia a wuchiko longola zemi ya décor bablo mo bongo ba trompe tout alors et yaki grave omona ki na ngambu ya ba voisin quand les tobengaka ba voisin. J'espère que biso to ba voisin il s'agit de quel côté eza banani boyebi na ngambu la bango soko tali bien likambango bango nyonso ba communicateur bazwa ke loko ngo bango nyonso bazaki sur yango balobelaki yango donc eza ndenge na bango ba vivaka ndenge na bango ba mesana en tout cas surtout ce que eza likambako kosa en tout cas ba beta ngo kitoko penza ba beta ngo dada oyoka koto balobi balobela ngo vraiment kasi basala vraiment bongo mais ce que eloko ekamusanga po par après ba retomber tango ekoyaka omona likambo balobaki bazoye bango lisusu te kaka bango moko bazoko se contredire na maloba na bango moko tango basalaka ba émission na émission moko belelo bakoki koloba babimisi ma matière moko balobi mais après kaka matière babimisaki bango balobaki boye omona bango mosu na mission mosusu ba changer maloba parce que eloko esekisanga yango wana place na mona bango vraiment babatu moko moko c'est comme si batu mo ba réfléchir ça te ba réfléchir na bango te pour muto azo réfléchir to pe baza batalokuta muto azo réfléchir to pe muto azo loba solo balobi vérité reste vérité likambo soki eza na likambo solo bandeko nanga ate leki tembele boko sentir que likambo yo
ezalaki likambo solo mpo motu moya abalola maloba eza te mpo ani balobaka na tribunal soko ke tribunal na justice zalaka na liloba moko soko ochange maloba bacomprendre directement ke maloba ndenge ochange boye oza moto alokuta ozomona justice ecomprena moto à travers maloba na yo mais soki likambo moko boye eza likambo boye oyo eza ya solo bandeko na nga okito mata la vérité reste la vérité omona ata batuni yo 1000 fois ata babandeli yango 1 mois après baye kotuna yo okoloba kaka ndenge ezalaki parce que c'est la vérité vérité ezala bongo so omoni mutu likambo moko balobaki kakoma otatone to aye kobimisa version mosusu eza nini eza juste que faut comprendre directement que oyo alobaki liboso ezalaki lokuta tellement keleki lokuta akosaki deuxième fois ntango akoya akokoka koloba makambo ndenge ezalaki te mpo akosaki déjà tu vois tellement ke akosaki akoza na maîtrise te ya makambo alobaki wana mpo ezalaki du mensonge mais soki vraiment ezalaki likambo ya solo en tout cas mutu akoka te aloba makambo mosusu mpo likambo oyo alobaki ezalaki vérité siko akoloba makambo mosusu ndenge nini tu vois donc c'est un peu ça alors lokwa bato oyo bango bamesana na bango na vie na bango wana bamesana na bango vi ya kokosa vi ya kofongwela bato bamatcha na likambo bayebi motu na makolo te et puis eloko eza grave bato moko bazoluka kokosa bazopanza nde mabala bato c'est ça le problème ce qui me fait mal au cœur donc boluka makambo moko boye oyo bozokosa boyebi ke ndenge eza boye likambo tozoloba boye eza vraiment très dangereux trop même ekoki opanza mabala bato me baza kuna te place kaka inquiétude nange evandaka yango wana bazalaka na bango kuna te nyonso wana ezalaka nini mpo babala te to ndenge nini bon babi yo soki obali te fo luka opanza mabala bato non c'est pas ça c'est pe na lipamboli ya moninga moto abali garde libala ya moninga protéger libala ya moninga pour que yo mpe ozwa ya yo soki oza motu moko boyebi koprotéger libala ya moninga te oza na mpona kopanza mabala bato c'est difficile pour que yo mpe ozwa libala babi sepe na lipamboli ya moninga mpo nzambe epa pambola yo soki oyebi kosepe na lipamboli ya moninga te eza difficile mpo yo ozwa mpe lipamboli ya malamu eza difficile bandeko na nga alors bato ebele bayebaka te bato ebele vraiment bayebaka te na sens wana donc bacomprena makambo te quoi y a plein de gens oyo bacomprena te bon bandeko na nga en tout cas wana ezalaki en passant histoire na biso nayeli bino eza likambo ya Miss Lolo eloko nini oyo se passé dans moment où je vous dis c'est grave pourquoi c'est grave parce que décor atindelaki Miss Lolo message ye moko mtalobi makambo na oloba so bokei na émission na so bokete na Facebook bokoti bobeti bokomona maloba oyo ezalaki na monoko na ye moko Miss Lolo en tout cas cette fois-ci na boyaki na kozoba audio wana na boyaki vraiment kozoba audio na baki te na kotinda bato kaka bango baki kotala nga na osala naka analyse parce que kozoba audio na bango wana ya moko ça énerve moi epesa akanda oka bato mo ba audio moko ezalaka avec haine ezalaka en tout cas c'est énerve quelque part et ça va blomo bezobebisa ba chaîne na biso donc ça ne sert à rien ko tchango mais j'espère que vous avez confiance même temps to loba na bino nde to ka sala ba analyse so par rapport boyebi biso nde to zalaka famille bota en tout cas so to ko ba no likambo to zo ba likambo eza vrai to ya ka te pona ko inventer nde ba sala ka biso to zala ba genre wana te wana moni eza ba commentaire o bato ba chaki eza na page en so bo koti bo mona ki ba commentaire o eza na kati. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Décor, atindele qui est message par rapport à on sur les réseaux sociaux. Alors, Décor, atindele qui est message. Asopa benga qui est, à le téléphone, te, à ébicier. Est-ce que yo quand tu n'as pas benga pour na lobana yo o stopper to sa ndenge nini makambo par rapport à makambo lobana te na bengi pour na bongote. Na bengi yo, wana message ko Décor atindele qui na bengi pour na ébisa yo. Continuer. Au moins donc ba histoire wana ozobeta continuer kolemba te. Continuer penda continuer sala ngo bien lisusu makasi. D'accord. En tout cas Décor oza mobali Ba faut que na bon ba continuer. Faut ba continuer histoire bazo sa makambo bazo sala. Un jour to ko ba peste ko suka. Décor a fait continuer. Donc au tika te continuer penda continuer pe. Et donc c'est que
Ye mo pa yeni na télévision hein a obete ni histoire on depuis décor a komela ki ye mo pa loba na ye ah est vraiment très à l'aise donc OK ta somme te muta zo loba no continuer ce que là on est ça qui place à passer ya ki bande ko nga boyoka place passer parce que décor a continuer koloba continuer ko finga continuer ko sala ba analyse continuer kaka ndenge zo sala wana en tout cas sala ngo sou bien makasi ko tika te ko lemba te sala penza mais tangu nga na ko ya ezande grave na ko yaka ekozala grave de loko sko suis Miss Lolo ezaki ya wana to ba bisi tangu nga na ko ya ezala grave place nde makambo ebandi bandi ko nga bomoni palpite oyo Miss Lolo azwi na télévision ya be mission keye zongi apesi matière kune keye zongi na message eza kuna mutu moko akomaki même décor akomela ki en privé pour nite o répondre en privé faut y faire l'émission il faut faire l'émission pour ça faire l'émission ko za ba vie décor tellement dans la poste biloko na te matala na wana te nga komela ki décor za poste matala est-ce que le quoi za poste matala il faut kaka ya ko faire l'émission parce que na émission ndem to ça nini a ko za ba vie ba onde ba kenda na ngo bongo ya komi tumsama na ote wani ande na bonde ba vivaka ozomo sikoyo aye kotomboka eloko siko intéressé nga bandeko langa niveau basambwisi Miss Lolo je vous dis en tout cas boke kokota place wana na tindi bino émission wa section na RK je crois boke kokota bino mo botala bo découvrir niveau Miss Lolo asambwe niveau babimisi pe yaye ba secret je vous dis internet oyo il faut bakanga pardon hein? Internet to fo bakanga bandeko nanga po bakanga po na biso ba congolais po batu musu bazana ba vraiment ba osela internet na bango bien biso nde ba congolais to osela on ba bien alors bakanga ngolo ndambo so bakanyango peut-être tozwa leçon bandeko niveau afingami ba fana décor pe ba tombo qui je vous dis au pe mbomba boy na vya kutuka ba commentaire musu pe na zwa ki mais vie qui se passe moi na chango izati la famille commentaire etika ki ngande ko mobali o supende kwa mwasi akomi alobi yo moko ozalaka kaka na ba matière ya bato bongo ba matière oyo ya yo ozoyoka abi bongo ba matière oyo ya yo akomi yo batu bango yo moko ndumba monene ngai na yebi yo na monaka yo na kati ya lemba dona bani na lemba wana do oza ndumba monene mibali obotana bango bana basundolela yo bana do yo moko za ndumba yo moko makamno na yebi yango très bien ngamo so na bina na panjelo ba matière yo kokoka abe kamusaka ngai wana eza be écrit za awe na ko tanga onte po ndé na chaîne eza mikie abe kamusaka ngai ndenge penda yo yaka na réseaux sociaux oyaka pe ko loba ba vie ya batu ndenge oyaka kamusanga po yo moko vino eza mabe yo moko pena vino eza mabenga na yebi yo très bien abandi ko détailler abi vino eza mabe siko na vika ya mabe na oyo zana ngola mais tala niveau oyaka na internet abi tuna mona ko le internet en tout cas lekela kanga tindingo yoko osela banali tindingo finga ka bate lekela nga na bi moi so ndinga loba mamba batu ye moko siko tala niveau na vino ezali bandeko na yebisa bino med fo ba faible so tali ba vina ba moko médiocre mende ba yaka koloba ya bato ezala na ka bongo bato ba vi médiocre nde bazala ka bongo mona zo koloba ka vraiment ke oyo pende yeko yepa na yependa za soki nde OK lokuta excuse lokuta je vous dis alors Miss Lolo a sambo nde ya ko sambo je vous dis bato ba fingi na niveau moko zo idete balobi na ye ozwa te na théâtre soki kutu ye moko maître na azaki kutu wapi ponga na itika pe ko yebi na théâtre te bien tu boye basa ki wapon na tike pa ko yebe na théâtre te balobi so la die so pe ye moko mukolo na okuta fulo te bonde décor fula yo décor tika ko fulo te jamais donc batu ba répondre na place à décor je vous dis c'était décor na lo baka décor nem ta répondre Miss Lolo pour ba fan na décor ba simba ki na niveau moko okoki ko imaginer te ba simbi Miss Lolo na niveau moko nanga moko telekeli nga bi wow
Waouh. Donc ayoki pende ayo babako ayoki ayeba ndeko na ngai. Alors, yo mukolo boye. Mais c'est respecter maman. Hein? Il faut amour bo se respectaka. Bo se respectaka. Dans les réseaux sociaux et comme si on ba mikolo moko beloko ba zoba. Réseaux sociaux ba bimbongo mbongo eza vraiment loko ma benandimi yango. Parce que les réseaux sociaux comme si bino ba zoba, réseaux sociaux commencent à dire n'importe quoi. Bon ça be mission mo be sans contrôle, on se rendre compte que naza na bana ngana pe ba si ba koli, baza na ba petit chéri, ba petite amie, ba famille élargie tout donc. Bon se rendre compte té. Mais yo pour ça no conseil l'émission o lobaka makasi bonde bolobaka lobaka wane ba mona oke yondo lobaka ba mona bino nde bakolo match so ba match ngo bozwaka ngo pe wapi on dirait ne sika moko be bateka ka ba match ngo kinda ko somba de boyela ka biso eto yebi pété pour bino kandi bozaka na ba matière abatu bino kandi boyeba ka ba vie abatu lelo ceux qui décore en ba bima na nini na Laetitia so ba bima pe ya solo so pe ya lokuta mais il a qui vit passer na ye. Pourquoi vous ko respecter ma vie passée à batouté? C'est comme si bino ba vie passée bino ko to tina ba présent la bino ti le ezaka ma bé. Mais ba passer à batou mususu bino bo comme ça on esengele no ba ko talent sur les réseaux sociaux bo comme ça le quoi ba présent. Or, bateau bino bozo ko juger ma bé na ba passer na ba on lelo na ba présent na bango ndé musu mais bino na ba passer na ba présent ezaka ma bé. Bozo tambola kala ndenga ma bé. Nana nga zangi passer ma bé na mokili o atombola musapa zate. Azate batu nyonso bazaka na ba passer na bango mo ape ya mabe mais bino bozana ka pona makamba batu pona kaka au moins maman mukolo misoro oza tantine te yo sokoli ai c'est que pousanité ya mais c'est respecté au lieu ko ya ko sala ba neti moi lokwa deko ko bota eti so pe to lobi bongo mwana bomoni ka mabe po bino bolingana loki mukolo te lokwa bino boki maka na bino ango. Mais dès que moi la décor boyoko ki poko bota décor hein siko autant me supposer la bana ba âge mon ba décor siko lelo okoma ko sala ba guerre na décor talana hein tana ta yo moko et pour ce total bien décor en décor a un problème té parce que décor ndenga zana vandi na yeso ki bazaka la biblikango bazaka makango la leti ceux qui pété so pe lokuta so pe so lelo décor abala respecter ta libala muninga. Hein? Yo zana compte à rendre na Laetitia mais yo ozo ko bimisa de makamba décor pour ba bimaka na ko ki ko zata na respecter lo ba te ata ba bimaka na ye na na lobela ka o eza lelo pona Laetitia mais na tika décor ba poste décor ceux qui bazala ka so pe lokuta o bino boyebika ba matiran okoki pe ko sala bon mais bino te okoya ko coach na innocent ba tout décor avant dina ye makambeza yo na Laetitia okoti si décor o sa bali na sali foyer ata bino moko ba ya internet obo ki no mabe makasi mabe penza makasi bo ki na internet o mabe non na mona te na vie na ngai non mona makamba boete bo ki na ngo mabe makasi bandeko na ngai boke non pa mabe ba miss lolo bino nyo sécurité na bino boke non mabe boza sous respecter te ba comme ko finga bino di n'importe quoi ba maman moko mikolo lelo bokoza ero boza na mabala bozo gérer bo comme pe na ba koko mais bino bolingi te boza na ka derrière batu boza na ka derrière ko luka ba matière on peut ka ba matière ba vie batu ba matière ba vie na bino ezo mona na oh ils na bato ba vie na bino tala mo mobalo lenga a étaler vie na yo a beti pesi ba détail ba bazo pesa ba détail na bino bo sa makam c'est comme si bino boza ba saint loko a bino nde boza boyebi lisumu te loko la bino nde boza wana boza na ba passer ma bete ba passer na bino eza malamu OK bino kutu tina ba présent la bino ti lelo ezaka mabe bozo tambola ka loka ba jeune fille mo ba bimi lelo boza ka na via mobulu via kindumba via nini mais tala niveau boyaka kolobela na internet tala niveau bozo ka batu mitu na internet eza pasi pe mawa eza pena pasi pe mwana liro tozali ko kende nango na monde na biso vraiment ya bata théâtre ka atin tozomona un petit peu ba musicien botala makambo ezoleka na ba communicateur bazo kolobela bato ya ndenga mabe soko lingo protéger mutu no linga yeba ndinga ko protéger ba ko relation ko soigner pardon ba relation na yeba ko respecter na mafinga te ba soutenir mutu kana mafinga te na mafinga te ba soutenir mutu dans le bon na ba œuvre kitoko et no ya ko finga batu pasi kama beza po ye moko mutu ngo azo soutenir ne bino yango ndida problème
ya wana ezosala mabe. Mais en tout cas eza passe Miss Lolo afingami na niveau moko même ata bani so batala baosepela te. Mais tellement maman bango andimaki eloko wana baosani bana choix te est-ce que bana ngo nde baza bien éduqué. Oh nyonso soki maman déjà aza bebo bino bana boza bien éduqué identité c'est pareil. C'est pareil. Parce que maman nyonso se respecte ka moi ne pour mona akozala mbalo ba se respecter. Maman déjà zabwe eloko malonga to mona pas mwana te. Et ande mona Thérèse eloko malonga pe to mona pas mwana ezate po anini po pa bala na po yemoko maman déjà zabongo donc nde mo pe kana ba Miss Lolo. En tout cas ça passe et ça vraiment passe bande kolanga yonka to ki pona ko sola na bino en tout cas bo like bo partager vidéo na biso et ko sala biso bien ba lobi famille libota toujours famille libota to consommer ba film na biso eza na kata Belle Vie TV to consommer to like to partager vidéo to zakaka na choix ya ko stalaka ya ko partager opération sans que les obéta te film la seule des dogs et total ma bien te pardon total. OK na tiki bino on se retrouve à la prochaine vidéo.